donc so eza bato bakomi kolobele na ndenge ya mabe bakomi mutu nyonso aza kopesa ekose aza kopesa baremarke oyo aza komona na nini na kote na ye. En tout cas awa soki tolandaki makosa oti kodenigre alobiki ayebi kosala baimprovisation te ayebi koyemba te donc alobaki mpena na ndenge ya kosilika. Et puis tomonaki mpe Ahmed Bakayoko alekaki na télé azoloba mpena Ferregola c'est le roi de la rumba africaine façon aza kokumisa ye. En tout cas soki mutu alobi mpenza aza roi ya rumba africaine, en tout cas eza kolakisa ete bapesi Ferregola mpenza nini honneur kiti ya bokonzi mpena munene ya royaume ya rumba na niveau ya Afrique. Lelo sika na video ya nanga ya lobi na lakisa bino esika papa wemba azali ko critiquer fali abi musique na ye ezalaka na melodie te, alobaki lisusu musique na ye ezalaka na ba solo te pena musique na biso ya ba africain. Yango na yebisaki bino abetaka ne ba couper décaler ba musique na ye eza pena na kombo te, eza biloko ba couper décaler ba ivoirien. Yango sika tellement bato bazanga morale bakomi kobenga ngo musique urbaine. En tout cas na mukuse lelo Bramsito oyo makambo fali bino bato bolobelaka makambo ya Côte d'Ivoire mingi yango ba réalité eza kobima. Bramsito azalaki kuna na sima na nini sima barido makambo ebele lekanaka kuna eyo nayebisaka bino bondimelaka mpe ngai makambo ya miziki mingi réalité ya miziki elekaka na rido. Inosbia lobaki likambo na makambo Afrique du Sud fali aza kokende kobina neti mwana muke na bakouloir po kaka bayamba ye epa ya Ekon eloko esalema te. Lelo sika ba vérité oyo bino boza kokosa nango bato na nini na batelevizio sika babino oyo bofingaka na bino bolingaka baactualité ezala na makambo ezanga tina sika vraie actualité yango oyo bolike video bolike activité ya solo yango ba actualité ya solo yango yo. Fali Ipupa balobi alobi boy Bramsito oyo alobi boy alobi Fali Ipupa emblema ayaki pena na emble mutu azemble ayako mikitisa mutu ayako mikitisa pe ko supplier maître Gims ayako mata na podium na ye. Makambo toza kotala wana sika na nini na événement ya concert eza eloko déjà zalaki monter libanda. Bonjour la famille. Bonjour la famille, bonsoir la famille. Ici c'est Déjà Vu News. Comme Bissot Nene Tolbaka, nous on vit ici. Mon frère, la vie est un combat, la vie est un makambo-belé, la vie c'est un mystère. Il ne faut pas qu'on baisse les bras, il faut toujours qu'on bunda. Message est quoi, les gens parlent na toi. Il paraît que le concert y a fait que ça l'annulé ou bien ça annulé. Mais, bato affaire, c'est que moi je vais dire, il ne faut pas avoir peur. D'abord, il faut qu'on étudier le dossier origine, il y a papier, ils ont circulé dans Internet. Ils ont apparaître, c'est comme si c'est un document officiel. D'abord, il faut bosser l'étude, document. Bon, on a les réseaux sociaux. C'est pourquoi nous, ici, on a déjà vu nous toujours que à chaque fois que tu reçois l'information, il faut vérifier. Il faut vérifier l'information, la source. Bon, pour ça, surtout en Afrique. Si tu as l'information, toi, Azan attend qu'on vérifie. Il pour ça, il va tout dire, il va tout raconter pour à côté de sa vie et pour ça, il or, Azoé Bate Kako Bomba vie à Batumususu. Ça, c'est ça et l'oko Ezamabe Mingi Painabiso, surtout les Congolais. Les Congolais, quand ils reçoivent quelque chose, ils ne vérifient pas, ils viennent seulement Yakoloba Nengwana. Et ils sont les premiers à gâcher la réputation de Baninga. Après, ceux qui sont là, il faut c'est pourquoi tous au sein d'un groupe y a fait au monument Kamoto le bac l'organisation musique et kaka musique et kaka voix musique et ensemble ya makambebele
c'est-à-dire faire ego là, il faut bozuyo na staff na yo, bo kende na source, bo vérifier vraiment ce qui document ou eza ko circuler na internet, ezali document mo eza officiel. Puis ça na document ngo bazo ko lobane, bazo ko proposer, eza proposition, c'est-à-dire non et commis vraiment validité, eza nos propositions. Ce que ça dans une proposition, c'est comme si concernant il peut y avoir des. C'est-à-dire, il faut vous en équipe où ils ont makasi pour vérifier. Les ont dit bio fallait derrière qui nani boye fallait mudaza ko influencer, c'est faux. Il faut que pousser le raisonnement musica bo to raisonnaga mais to raisonnaga musica. C'est un peu ça quoi. Donc document ngo yango wana na chelibino mais omoni na moyena temps rezatena bo excusez kala na me ka obimisa ngo soki na kozana na moya otanga ngo na otangela bino ngo soki document ngo e bazolo ba vraiment nini c'est seul. Document ngo pe na longo la ki ngo déjà. Donc c'est un peu ça quoi. C'est un peu ça. Mais eux ils sont vrai, c'est que makambu ya concert ezali un peu bouluye que quoi. Et puis kozala lié comme et puis kozala lié. Na moni document na document balobi nini. Na document balobi nini. Na tanga document pardon balobi Côte d'Ivoire COVID-19. Nouvelle mesure proposée par les comités de veille. Il s'agit pendant 30 jours de l'interdiction des rassemblements des populations de plus de 50 personnes dans les grands Abidjan. La fermeture des boîtes de nuit, des bars et salons privés dans les grands Abidjan. Mais le document yango ils ont apparaître officiel document. Donc il faut vérifier que la source bokene na source bo joa ba information bozana ba na Côte d'Ivoire bo vérifier vraiment information ce qui est vrai. C'est ça un homme ba équipe ya malongo équipe ya batamayele ba raisonna randengo wana dossier wana to legisi ndenge to banaye ko loba lobby pas ces na Congo mon frère batu bazo souffrir mais batu bazo changer te eloko esala biso pasi nde yango wana tozalaki dernièrement na masolo elongo na baninga ndenge ka tosololaka tobetaka masolo tobandaki kosolola na baninga mosusu awa nazoluka tobandaki kosolola elongo na baninga pasi eza na mboka mais il y a des gens bakongolais bazo raisonner esu te nayebi te façon nini naoki koloba mpo to se comprendre eza na batu bazoleka na internet bazokoloba di n'importe quoi ndenge ka ser danga moko na Suisse alobaka moi soto osola na bia eloma ça c'est di n'importe quoi vraiment congolais na ebite soki to raisonnaka ou to raisonnaka te ndeko oyo azalaka na je crois azalaka na Canada ndeko moko azalaka na Canada mais makamaza koloba c'est comme si n'habite makamongo bazwilaka ngo wapi mais azolo makambo eza na nzela te. Il paraît que concert ya Maître Gims na Fali na Abidjan donc na relativement lisolo moke. Il paraît que concert ya nani ya Fali na Maître Gims na Abidjan Fali akendaki ko supplier Maître Gims pour amata na podium. Nayoki ngo na leli na seki na leli na donc nayoki na mawa comment faire azana chance de batu nyonso bazaka pembeni ata mutu moko te batu nyonso balobelaka ata mutu moko te akoki kozala vraiment ke alobaka makambo na ndenge makambo esengeli bango nyonso ka baraisonnement ezaka toujours à côté mais tokotombola mpe miziki yango ndenge nini soki biso nyonso bato bakomi koraisonne boye na bato baza na Kinshasa raisonnement mobulu na bato baza na Poto raisonnement mobulu mais bokosunga artiste c'est comment question sikoyo oyo ekomi kose pose yango wana bokosunga artiste ndenge nini soki bozo raisonnement déjà eza mobulu. Donc c'est-à-dire batebele ba vérifier information te ou bien ba vérifier information pas na biso ba congolais na zo comprendre te
En plus, bato mususu baza pembeni na faire na bato bazolobela faire na ebite bango tout comme ça bango nyonso bazaka na raisonnement moko et pas wana eloko ezopesa nga ekomi kopesa nga mwa mawa ezopesa nga na souci vraiment bato comment tu vois à raisonner na façon peut ofandi na poto bamsu ofandi pe na poto vous mettez déjà 7 ans sur 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans mais ozo raisonner ka toujours raisonner mais ça toujours mabe lokolo fanda ka na ozaka mutu mo fanda na mbanda ka pardon na zofinga bande ko na mbanda ka te mais quand même il faut toute mentalité bah il faut changer bien mo fa na poto sur aux informations faut vérifier sur bato baza ko lo faut vérifier sur ma camion au il faut vérifier et bah te belé ba vérifier ka te dozo je parle à propos ya concert ya fali ndenge maître Guy Sayaki et tant que businessman na business nyonso mutu nyonso sala ka business to luka résultat ya business ça ka ko gagner de l'argent so gagner mbongo c'est fini donc to tekaka ba produit pour toujours mbongo ba musicien ba tekaka produit na bango ba concert na bango pour bazwa mbongo c'est-à-dire yo so oza producteur ou que pas musicien au solliciter musicien ou la musicien pour yo producteur ça la bénéfice aussi le temps so ko sali bénéfice c'est ça et logo yo zo loka yango wana donc na benda musala na makamno so yo sala ba stratégie na onyo so yo ko sala wana et ko sala malamu oyo ko apporter yo bénéfice c'est ça bit ya business yango wana mutu moko asalaka business te po a perdre admettons to que na raisonnement ndeko po bata faire ça fait mal na yebite soki faut ndenge balobaki les warriors en attaque il faut battre baba na ko attaquer bango pe il faut ba warriors ba attaquer mais ils ont coupé ça peut moi bien te pour toujours qui dit ça bon ba raisonnement na c'est mais ils a quand même bien il faut to edaka baninga pe mususu bo baza na ba raisonnement mo que c'est kota la émission ya bandengo mona bato baza ko tia ba like bato baza ko commenter vraiment pour congolais al tolingi makambo eza même na nonsense eza na sens mo te bato ya kumisa te mais bato baza ko kumisa maître Guy Sina fali soit disant que baye banité deux joueurs как exemple moko baye banité beaucoup tani quelque part yo yebike o Gims o yebike o fali baza ba grand bangode soki ngai nazaki fali par exemple soki nga naza fali na yebaki maître Guy cité na yo mona ka maître Guy na la TV donc ngai il faut na beke ne pas failli ya maître Guy na solliciter ya na podium pour vous en intérêt na ngai c'est ça business angwana na business bakangela mbatu kanda de na business bakopéraka OK na business bo produit na yo tekama produit na yo za na besoin produit na yo za nani fanga na za fali donc na mitié lokola nga fali ngai moko déjà produit donc aussi le to bato ba komona nga na Gims soki toza bien bata Gims ba fuba sepela na nga pour ba somba ngai c'est ça business angona business c'est ça le roi ba congolais de ne pardon ba congolais ne dit ba ndeko mususu maye les amuke mona zo ba ke fali akenaki ko bondela abondela te ezali pour l'intérêt ya business na ye c'est ça intérêt ya business na ye soki business na ye eza ko marché oyo bino nyonso bozo koloba wana eza n'importance te eloko eza important eza business na ye e marché siko question ezali boye business na ye eza ko marché ou eza ko marché te ba stratégie nyonso oyo aza kosala na business na ye eza ko marché ou eza ko marché te c'est ça le point siko yo soko moni ke oza na produit moko business na yo esengi osala ndenge wana te osala ndenge mosusu sala yango pe marché frère en tout cas na yebite tofani na bapoto mais faut mentalité ya bato changer pour raisonnement ya ndeko yo na landi eti na suka na leli ma ya miso bimingai et biminga na lui mais comment congolais toko ozala boye likamuni tosali na mukili nalandi ndeko yo na leli nabi comment congolais toki ozala na niveau ya raisonnement ya boye pe bato baza ko like bato baza ko like donc nabi mais non mutu aza musika donc aza na raisonnement na ye même na ndimi te ke makaku kuta ko raisonner ndenge wana te pour makaku même soki oza na bitabe aosala tout pour pese bitabe wana tozomona ngo ebele makaku nyama
ozala bitabe maye azobondela po azwa bitabe. Mais si on toujours raisonner boye, donc c'est pourquoi na zone ça toujours raisonnement il a fallu à l'obagi toujours à l'obagi faire na héritier il faut beau changer entourage ils sont les amabe au quoi avancer jamais je suis ko batarajar ba oyo adenga zolo ba boye baki ozui kiye baki lesi ozui o na chaki lobby nini boche bango bazala aux alentours à faire ba okende wa bakende wapi vraiment na ba raisonnement ya baja abo bakende wapi mema muninga wapi na libulu c'est-à-dire na libulu bémission to ko pesa ka ba to mo zo sala pasi koloba boye réseau sala pasi au monde ni zo corriger baninga zo corriger batume batu zo raisonner comment c'est ça parce que ndeko pa ozali na ebige biso no stozana ba internet biso no stozolo ba makama ba YouTube il faut bo meka ko changer bo comprendre que musique est business musique est guerre te musique il fallait bibenga kaza aigle pour ezali combo mais azali produit eux eza côté kama produit eux eza côté kama pour na aussi le temps produit na eza côté kama c'est ça l'essentiel ba combo o mususu aza kozowana ba pesi ba empereur ba pesi ba aigle ba pesi ba el marabi yosho ba combo wana ezo salarié et loko eza important ezali que musique na ye il faut te kama ba stratégie nyonso aza ko sala pour musique te kama c'est ça ce qui est important. Et là, bino boza ko misi yango wana. Et là, faire aza ko misi yango wana. Fali azana besoin te azana na Afrique magalogola bana wenge. Azana posa na ngote. Fali azana besoin collaborer na batu. Fali azali na besoin d'abord un businessman ya solo. Ndenge biso tozala na ba compagnie awa okena compagnie au mona PDG ya compagnie ayepa ya subalterne. Azo solo la na yo lokola camarade. Pour ani azana besoin na yo na minute wana. C'est ça business ango wana. So ba raisonnement yo na ebité bon to lobeli ngo poto meka ko changer bino pe bandeko botala ka biso s'il vous plaît. Bato bazo chaba commentaire surtout bato ya faire congolais zaka so congolais biso na culture na biso na ebité so eza culture so bezelo koni congolais so mutu so lobaka mabe mutu so aza kofinga par exemple ngaso na komia na fandi par exemple na bina démarrer ou ranson na bana ko démarrer jibem piana wa au mona ba vindenge ekomo ba vie ko tonda wa po bato balingi mafinga bato balingi yo finga ka fo lobaka mabe ya bato donc c'est ça bato balingi ko lona eloko ya malonga te ya bien te à qui la faute. Oh, tokenda la classe so moi boche mona moi azokende classe mona moi azokende classe te mona azokende classe azokende osala ni azokende koyoka azoyoka makambo bazolo bana na classe chaque jour azakoyoka mona mso azokende na suti azoyoka rien mona azokende na classe akomandere ni akoma na mayele na makambo bazoyebise na classe oyo azokoyoka pete akokoma pe mayele na makambo azokozwa na libanda. C'est ça ndenge pe biyo za na internet awa babiloko yo zotala babiloko yo zokoyoka oza ko capter na matoi na nde yango ezo sala ke yo journée na ezala ndenge nini ogorozo na ndenge nini c'est comme ça totondi ebele na Paris na Belgique pour na makamba baja oyo kofinga naka donc congolais I don't know man. Ils ont commis collègues langai donc ils ont les langai par raisonnement c'est des nets dans bec natal non na côté vraiment natal la raisonnement pour la bani côté la raisonnement va te faire baza musika faut il faut battre ba changer vraiment. OK to les qui na réplique mususu wana ndenge na ebisa kibino d'abord bambote belé tuzana ndeko na biso Gimbuluku azana biso na ligne déjà ndenge toloba toujours masolo toloba globi il fallait tozala nae pe tozalaki nae mais tozwaki ntango sola mingi lobi te po oyebika makambo ndenge ezalaka nalobi nazalaki vraiment fatigué après boulot il fallait menasala pe makambo mosusu nalala pe avant pour boulot lisusu na ntongo et j'ai fait le nécessaire nalalaki mais lelo tozwi tokosola naye masolo ya masolo ndenge nini eza koleka ya makambo eleki euti koleka pe lelo ya bawe ranson ba Denis Lesi d'ailleurs Denis Lesi ye moko pa alobi yango
bon biso tozali déjà ba vision monanaki déjà tolobaki déjà ngo non rien à respecter non ndeko na ngai gi comme ça to beta masolongo. Allô papa, bonjour papa mbote kuna pa yozali. Allô à tous les warriors, allô papa hello man, papa Loms, les visionnaires. Vraiment. Déjà V-News, très fort déjà à Sangose Kei, Mikili déjà et comme l'Obama, parce que mission Oyo, n'a évité quoi. Vraiment, il y a seulement mon frère, Amakati. Pour la Sija Lelo papa, na sepeli mingi, pour la Sija Onde Yango toujours l'ingandé vraiment pour développer Sikoyo, tout décortiquer quoi. Yango yo. Ya solo. Nde na ebisaki yo mon frère, basije zali ya kolobelebele ka batu ya kodiembela bazalaki mingi na semaine. Ndenge tolobaka toujours ba warrior fali po baza toujours aigle azali kolo batu baza kodiembela ndenge nyonso po aza toujours na force. Soko lobino ya komba falite, ozope nani batu otalama te, il faut loba mwa kombo wana po otalama. Dernièrement, la fois passée, oyebi makambo ute koleka entre Denis Lesi, Weranson na nani na Denis Lesi ebe dingwe baleki batu nyonso batu ebele baleki. Mais pona yo omonaki makambo ndenge bezi oyo basali wana yo Julien ndenge na osepela opesa biso mwa idée na yo. Bon, dans quel est le retour les cas semaine passée pour la makambo biso ya makambo vintone na makambo ya vina biso nzondo. Bon, ezaka ba base na bango ngana ko mo mona moso ya ba base. Oui, ezaka ba base parce que yemo mwendenge la musipe donc ba mususu pour le loyo toki ne tozonga eza époque ba petit hein. Même de la côté Yandoule, même de la côté prière, bisimo tout le monde a le jeune pasteur Babimi, jeune prophète Babimi, le lope donc il monte mon peu de causanasi. Donc ils ont les cambo époque. Sur base comprenait il bien peut-être un problème car langage mais la pire esprit le king azara le king tout le monde a le la merveilleuse chose ils ont les kalamboka et puis à l'étranger donc dans le Bézate. Donc, pour la vie, on a vu la biso Nzondo, baza Mikolo, baza la responsable de Mine. Donc, on a vraiment côté, on a un rouge parti tout, mais moi, tout le monde est le bapo, les ambos, on a biso, les a communauté, on a biso bangalaphone. Donc, voilà. Ils ont un négat ma bête, mais bon, là, il y a barap. Vraiment, on a séparé mon frère. Na sepeli mon frère. Comment ça n'a été? Na sepeli mon frère. Na sepeli vraiment ndenge o intervenir. Ngana lobaki ongo déjà avant. Na yeba yikeza banzondo ba biloko bango bazoluka basala. Basali ongo pe bazwi succès na bango. D'ailleurs, Denis Lesi yemoka lobiongo. Denis Lesi yemoka lobiongo ilamusi bango. Yoju ilamusi bango makasi. Dara wanga nengote ayebi daye kezoka lobi bogote donc egola musapango te denile que papa Guy na banza ozana biso na ligne na yebi ke ba makambo eleki ba mission zo leke bele na kin kuna biso doza pe koto tozo linga toyeba po ba masse bele pe baza koloba mais ndenge nini bana wenge lisola unengo ezo ko chaka kaneti mwa ba kutu mususu baza koloba ba mususu baza koloba te. Il fallait bien abattre tout pour wengen ngope et normalement wengen c'est sur na succès. Il faut bien abattre nyonsu pour masoloise elega. Pour na yo omoni nengni ba ko sala ndeni il faut on peut s'appeler idée toyoka. En tout cas papa, merci pour la question. Oh, il est très capital. Omoni il faut benga. À la pena juste au milieu du village. Il faut benga papeloma, il faut benga penza a bengel biso pe fere aya pe ko loba. Pour tous na besoin batu ba loba mingi. Tous na besoin pe a loba pe ba makambo nyonso to loba pe astu ba ba bilte. C'est vrai. Là zo mona ba musicien belé ba comme je envoie à disparition.
mais ye azo joueur ba biloko mususu mais atala rappel côté P à 2006 style l'automata pour ebele pe baza déjà pe na voie de disparition si ba comme déjà obunga omoni eloko ba foxa nature te nature ba foxa ngote vraiment na sepela na mission mingi mais abenga pe baza ebele surtout no tanga ba kombo awa moni poto boya ba polémique mais na tenga moko nde sikonde ezande vraiment de actualité pour même ngai na ndimaka te ke mission na biso artiste mboka aussi là na ba temps oyo ok temps on nde moto peli bo il fallait que ça l'actualité mais tala le loyo tomo yoka moto yoka no beta na pays étranger oyo no sala concours jeu concours sur pesa DV sur pe nini sur pe tombola loterie to jeu baté ok ça ba biloko il faut y aller belango na mission na ye pour yo ozana mai na makila comment que no beta ba concert oyo sur au jeu ko na concours au coach à 4 personnes. Donc, ceux qui battent 10, ils jouent déjà dans le concours. Ceux qui ont mis 4 personnes, c'est déjà 40 personnes. Ils ont fait là. Je ne sais pas l'homme. Donc, ils ont mis l'homme photo vraiment. Donc, voilà, on va encourager à continuer, mais c'est la vraiment sincère. Je ne sais pas, c'est sincère. On va bien bande comme ça. C'est belé. Banoko la coste, bazawa na bampangi, mukempangi, bazawa. Mais maintenant la cause ici les cas Céléo les déjà tout les cas de la même mission déjà hein banoko na biso mususu ya nani ngwaka na biso nani Céléo azape wana Céléo ça les cas déjà na émission que basé belé surtout na clan maison mère na clan maison mère vraiment na clan BCBG basé na voie disparition à makasi donc il faut le bena bango tout les ACG. Voilà un peu quoi. Non, mais. Donc, Gimbulugu, Azasuka. Minamo, Boyoki, wana za maloba na ngate. Wana za émission ado you et nenga sala émission na balobi ke ba musicien nyoso baza avoir envoyé à disparition, il faut baleka. Mais ya cité ga mais artiste amoka. Donc, Congolais, tu as marqué dans l'émission. Tu as Congolais, tu as une façon de faire. Donc, tu as un dengue. Et on va dire que tu as un dengue vraiment. Vous avez toujours marché, mon frère. Tant qu'on va comment défendre le pont, ils ont démontré ce que nous venons de toujours faire le succès là. Et ça, l'amour. Vous avez le succès là. Bon, ça va venir. Et la bateau va l'ingater sur la bien à ouera pour y souffrir, pour nous comme. Pour Kemba, pour mon apasi. Et la bateau sous bas, ça n'a pas été au changement pour ce que tu as fait. Mais comment on appelle que c'est un vrai talent. Et bon man no moto yo, ils ont que des bien talent. Il y a na biso dit na matete. Vina na sale lote, ye moga bandi bilobela na ye. Ya mo vina biso na do comprendre été. Mais ya bi yo zo akisi pa na ye, le bata vérité le. Ngana no zo akisi ya na kisi. Kisi ni nyana. Pourquoi pesi batu na yo wana te bazo bazo fallait azonyokola nyokola na. Pourquoi zo pesa bango kisi? Ya pesa ba mingi ba pasteur. Oh, ka pasteur de pasteur ya opesa pasteur kisi ni. Biso to na puissance ko le kai. Né na la puissance ko le kai. Te ba yeso atomboki ya. Ah, tikanga biloko wana papa dans kisi ni. Monsoir bandi lelo. Monsoir banda va dingwa botama. Vraiment na route ko ebisabino ndeko il faut batuba changer raisonnement. Pour façon ya ba raisonnement na biso ya ba congolais zo pesa pasi bomoni ndeko wana na cheli bino wana makamba route ko bana o ko développer mingi te po un peu la bassesse ba raisonnement za un peu na secteur pen to ko développer na mo mingi te mais ezaga ko beta certaine ko pesa moi conseil na bato embele ya circuit bana ya wenge bato ba kumisa ga faire bato bazo kumisa ba chroniqueur lelo ndenge to za ko le kalelo tango zo kumisa ba biloko mabe yeba ke ozo tonga société ozo détruire société na biso mboka za kufa pour na ba raisonnement na biso donc yango wana un peu lelo aux États-Unis boyebi ke passation à pouvoir et salami lelo mais Trump azalaki te alingai ko participer te donc mais mokili eza continue mokili ekufite tozo continue kaka nazana gimbuluku na kosepela lelo gimbuluku apesa mwa bambote mingi mpona alingaki te ye akomante babiloko
ya ndeko oyo po epesaki ye déjà kanda mais yango tokobete tokoya sur kumbala nsima boyoka papa gineni na koya kopalola ndeko mpo mikolo tokomi tozokoatake bavirisi nyonso ya mike po tolinga ke makambo ekende clean ezala vraimen clean. Ok, Gimbuluko na kotikela opesa mwa bandeko mbote mingi. Ouais, en tout cas, nous avons ça mbote papa, yo yebi kaka, toute communauté moko munene. Donc bandeko bami ba connaissance va un peu partout éparpillé dans le monde entier. Donc mbote langa liboso na opesa na bana maitu. Donc bana maitu donc il a ndenge ya base. Bango ba yebi Al-Qaïda, ils a na 20 mai na Kinshasa donc voilà na pesika bana Al-Qaïda tout mbote ba Al-Qaïda tout mbote ko banda na Gatuzo, Hervé Koula, Five Momato, Géli Minda, Glody Kimo, la base d'Angaï vraiment Bazawana, Arus Ilanga, donc sans oublier petit Nangaï c'est que Kevin. Donc un petit mot très suspect, papa Loma, très suspect, petit Wana donc blaguité. Donc on va défendre un mouvement n'enga bien quoi. Donc petit Nangaï Zidane pas Zawana na pointe. Donc, moi trop, sans oublier terrasse et restaurant El Clasico, il y a pire petit dans et Rouni Tava. Donc, on a vraiment ma base, donc, autre bien rapidement, ma base qui tourne, quoi. Voilà. Donc, merci beaucoup, Père. Vraiment, c'est pas lié à toi pour l'émission, Lélo. Tozali, dans le temps que Toza, tu reçois la gare, posez-moi ma biche en la communauté, donc, il faut te lober là. Faut te lober, donc, voilà. Awa biso tokomi na suka émission tolingaki kaka émission lelo lingaki elakisama ke na moni nazosala émission mpo ya bajare oyo nazolinga bato to comprendre sikoyo internet to bana kosukola mo internet malembe bato baza na baesprit négatif na internet biso tu tozolobela bamosusu baye kolobela mpona makambo baza na succès bamosusu bazoluka mbongo na moto aza na biti na ye mais esengo ezalaka moko bino moko boyebi ndenge tobetaki masolo ya Charlie Prince lobi toyaki na masolo ya ndeko na biso oyo kombone nani Mobola Teti toyaki na ndeko na biso Mobola Teti lelo na judi bino ndeko oyo bango misatu wana na yoki ba raisonnement na bango c'est comme si baza bana papa moko. C'est comme si bazaba na papa moko bon tout ça ngai vraiment nazaka na respect ya réflexion ya butu na mutaza libre ya ko réfléchir ndenge alingi mais eloko ezosala mabe nini biso pe tozokoma ba leader d'opinion c'est-à-dire nenga na chaîne nanga bientôt na kokisa 5000 abonnés so 5000 personnes bazoko yoka yo bongo yo zoloba makamoko eza na nzela te ozo bate belé bazoko croire bazo memona ke makambo yo zolo beza bien or réputation ya moto oki ko bebisa onka bonté biso pe toza ba défenseur te to yaka ko défendre toujours fali tala boy tozo ça l'effort makambo wana emeka ko kita esila po lobby to bana makambo su ya sika to bana olakisa batu makambo sika okoyo osala émission o parler makambo su mais ozali na émission il faut lobela makambo su mais otala boy mutu azo déconner batu musu balandi donc faut oya to papola ye o meka ko arranger les sous batu bazé belé bongo to so mazotala ba chaîne belé ya batu ba défendaka ba o défendre biso tout défendre la vérité pour ni zo to bazo attaquer fali to mona likambo ozo ko attaquer les mutu et ça vraiment normal il faut batu musu ba ya balobela ngona nenga vérité pour comme bien donc jalousie ezo za na clan oyo ya wenge kuna ezo sala mabe mingi or Denis Lesiso batu balandaka émission ya Denis Lesilelo awute ko lobango clair alobi même ne dingwe soki dingo azaki azana na kisi bien pour ni apesi bato il fallait azo frapper te donc c'est ça moi à chacun à son époque à les époques fali il faut bato accepter et ça ka bongo lobi mutu mususa robima mais soki biso batamukili tozolinga to kitisa mutu nanko ou bien mutu azosala makambo biso tozorondimate a pas problème ezoko mangwana yango zomona ke bato babimi ebele bakomi ko défendre ndeko po ndeko peye alobaka te na stratégie na ye
mais azosala toujours makambo na ye ezokende bien botikala malamu ozalaki wana déjà venu vraiment naza koselamante mingi boza kosabone moke bosabone na chaîne na bino boyebi ke soki bino bosabone te biso toza te bino bato botalaka biso bopartage mpe bamessage bato ebele bazokotungisa nga na ntina na tia numéro mais moi je n'aime pas ya kotia numéro na ngai na nini na écran mingi po oyebi so otie numéro bato mosusu ebele yo ozomona yo otie numéro me bato mosusu bakobenga yo na ba 2h du matin ale biso tozalaka na États-Unis awa yo te mosusu yo okanisa kuna moi obenga na 2h du matin nga nalalaki déjà ozomona epai wana epesaka mpe yango monake natika kotia banimero liboso na bandaki kotia nimero mais se ona tie nimero bapeli moko nazwaka mais okoloba mutu akomelo na whatsapp bato bakoma te bato soko azwika mwa te abandi kobenga sikoso yo olali 10 personnes déjà babengi yo na butu wana déjà eza dérange biso mpe tokangaka telefone te po telefone mpe kaka yango wana fo baparent so olika moko eza urgence donc tu appelles na ba famille bandeko pe bazalaka awa donc c'est un peu ça mais cette fois-ci na omeka kotia na ba mission au 3-4 missions na meka kotia numéro soki na tia numéro ndeko kobenga ngai te na tango naza kolala ekosala bien te komela ngai d'abord komela ngai se présenter na ko rappeler yo vraiment promis na ko rappeler yo soko komi olingo participer na émission pe soza pe na besoin bato to participer à l'émission pour biso nyonso ngai moko na kokote avec bino ba idée na bino to ripe ko mpesa makambo peke kitoko toza na besoin ya batu mingi batu nyonso ba sujets ebele nga moko na ko kozala peut-être monotonie mais so naza na batu ebele donc tozala monotonie kozala na chaîne te tokoloba makambo ebele vraiment botikala kitoko ezalaki ya bino wana déjà venu toza omekaka koboma ba virus ya mike biso toza lokola bantivirus toza koboma bavirus nyonso ya mike eza kolingi ya kotia basalite po tobanda makambo ya sika ane ebandaki po février oyo tobaki tokolobela makambo ebele ya kitoko ezalaki ya bino wana elome si botikala malamu bambote ebele semaine toza kobanda wana ekozala semaine ya mabanga mutu nyonso tozongela semaine ya mabanga kodedikase lisusu bato po bato ebele batisali badéclaration babio obwakaka lisusu bato te ndenge bandaki kobwaka bato bandaki kosala bien nazwi ta 4-5 personnes balobeli ngango bongo donc ezosala mpe bien ekosala mpe bien nazongela quand même kodedikase bato ekosala mpe bien bon wana ezalaki ya bino biso toyokaka bolobaki mpe makambo ya son mpe ezalaki foti na ngai po lobi vraiment nazalaki trop fatigué mais aujourd'hui j'ai fait quand même l'effort ya kobongisa son merci infiniment bozala toujours connecté bozala toujours atunes na biso ekosimba kaka toujours ta grâce à suivre.